congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho, le king is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mama Sikadi c'était dans la Kalame makasa nde ya sika. congodialogue.com. Congo Dialogue. Voilà. Merci beaucoup Najoris Mazila. Merci aussi à Double Jimo, conseiller à Week-end Louange niveau à Brazzaville. Nzambalola Pambola Bino, surtout Bandego à Pointe-Noire. En tout cas, tous vraiment ensemble. Tous à courir Kozonga. Ceux qui vraiment tous solo, les dengue vraiment tous solo qui bien. Togoya pour que tout ça là aussi, émission, la Bandego Nyosuboli Kolanda, na niveau à Brazzaville. Et vous voyez que toujours Tolingaka œuvre Neko Koloba. Parce que nous avons répété que les artistes musiciens, Azanekara, simple instrument, nous avons utilisé. Ce qui nous avons dit, les lots Yembabou, les lots Kota Studio, à Kosala, pour que Akoka, Kozongi, ça aussi, Bandego, Moussouso, Babungi, Nanzela. C'est vraiment ça. Moi j'aime ça. À ta Bandego, Bélé, Baroyina, Inanga. Frère Patrice, on a lobby, Nani, Aleïmouma. On les a titré album à Sikabobi que nous avons dernièrement le téléphone. Donc déjà, le clip et Cécilie, nous avons répété toujours Koloba, Kalamine Teza Robimana, Naléimouma. Ils ont inspiration, Oyazu, à transmettre en haut. Le quoi tous en frère Nabso Michaud. Après Michaud, tout le monde aussi, tout le monde remix Moko, la frère Nabso Pépé qui bala. Pourquoi pour qui frère Pépé qui bala, artiste musicien chrétien, c'est belé. Pourquoi pour Naki Karaï? Bon, moi merci beaucoup pour il y a Pépé parce que Pépé va être icône. Ouais. La musique a commencé tout bandi kotanga totani papa, totani mete. Mutu benda bandaki talatina eza papa mete. Mutu yaki na totani papa kabungu. Pe à son âme. À Koufa tu es ce qu'on a papa Charles Mumbai. Bango baza génération ba papa Charles Mumbai ba couple Buloba ba Kabashi ba ya Pépé bato ba sali ke musique nzambe eza na niveau lelo o eza surtout penda papa Charles Mumbai ceux qui lelo musicien surtout azoteka CD musique nzambe comment commercialiser en tout cas c'est grâce à papa Charles Mumbai yango na beta moi c'était papa Charles Mumbai za mutu fallait passer le mausolée ba lycée chrétien ba tsambo ceux qui lelo bazotama na ba mituka basombi bandako c'est grâce à papa Charles Mumbai to longoli mutute ceux qui lelo AMCC ezali lelo bazo sa ba réunion ba président AMCC ezali œuvre ya papa Charles Mumbai eza œuvre ya mutute eza conception na ye a créé œuvre ne aza mutu oyo ba mission chrétien pa ba sa le mausolée nazo répéter ba mission chrétien pour que ça papa Charles Mumbai mausolée mission chrétien zotala na bana répondre à la question soko za na ndako osomba lupango okoma na ba compagnie ozana ba bituka c'est grâce à papa Charles Mumbai que son âme repose en paix yango nazwa ki likanisa ko mania Pépé Kibala ya Pépé saki nzembo moko bingambe bakwei ezaki nzembo azoembela ka ba pasteur bazo ko nzia tanga bingambe wana eza ba pasteur do ba pasteur congolais bakwei bon lokwa nazaki na idée na sala remix ya en vérité nde na contactaki grand frère ya Pépé otobengi Kibala nde acceptaki parce que likanisi na nga eza presque ndenge moko nde yango toyeki kosala nzembo oyo en vérité là lokola ya aza doyen ancien nga aza kotuna ye bamituna ye aza korépondre mituna nga nazotuna eza bamituna oyo tomonaka mona oyo ezosamba lelo na corps du Christ ya Congo pasteur asali boye pasteur azwi mwasi ya mutu pasteur asente mwana mutu pasteur aviole mwana mutu pasteur ayibimo tozomona même na bémission belé na Congo akangi pasteur na la police wa escrokaki donc yango tosalaki ne pour ameka penza pour répondre bana nzambe qu'est-ce qui se passe dans l'église d'aujourd'hui donc yango tosalaki na ye featuring wana en tout cas Pépé bisiko zali na pression penza motaza grand frère oyo soki tozala bango totikali kaka na ye o to ko so conseil mingi baza mitema mabe azana succès azana nyonso nazoli mofungola baleki portité soko tali na orchestre na ye atikala pe ko binisa mutute mais papa Charles Mumbai baya Pépé ba papa Kabashi ba couple Buloba basali mingi donc yango moni nazapenda respect na ba grand wana yango moni to saki na nzembo ya en vérité
Joris Mazina, na olinga tout landa clip ango, to yoka aussi en vérité, la linga solo. Mais après avoir que landa clip oyo, na retourne à biso, na un message mort, c'est très important. Tant mon frère Azar Oloba. On y va, Joris Mazina. Naïb Sakibino na ibandeli, tout ce qui a ça la hypocrisie la télévision. Et même qui problème dernièrement. Moi je m'en fous. Parce que dans le barak musolo to ça la ngo pour na batuté. Bolobe la papa na ngai awa boloba mambo renaissance boloba boy. Pourquoi vous allez hypocrite? Ngana yeb sarabino que ndenge bomo na nga boni na la partout. Soki na zarandeni oh atiki mande fu boza païen. Oh asali boza boza. Et maintenant, oui, c'est bien. Non, on peut s'en nani pasteur Moïse Mbi vraiment en tout cas merci vraiment naïe. Pourquoi vous dites que ça la rabio ya salité parce que tous les musiciens chrétiens et c'est ngena sala lo moro boye na rola taka na kibosantu na rosa la kabu pour nani nzambe na so azanzambe mo ya rolela la rata nzambe na so azanzambe ba luxe aussi c'est ngena tout temps la mituka kitoko c'est ngena tout la bien c'est ngena tout la banda ba to la ta bien parce que ba ndoko bo lo balanda oh non azane païen je m'en fous tous ça nzambe tous ça ba instrument nzambe na ibimiti mana biso au commis l'accès logique yosa vraiment chrétien pour les cabatonios mais en coulisses au salarani ngande bomo na ngande na le bababone partout na zala moi je suis comme ça donc tous ça ba chrétien tout tika ba chrétien tout ça mais na solo et donc frère aye boy beaucoup mais un peu bino ba journaliste chrétien beaucoup mais un peu ko tchai moi mal à l'aise pourquoi parce que na style na zanango ndeko na ngai mutu moko te na sia mokili oyo awebi sa mutu que non posa chrétien singolo za la beauté et ça mutema mutema nde jijara makamnyos okoza no nzambe okoza no kosantu ndenge nini mais toyebi ki mutia mabena to tika ba artiste musicien ba s'exprimer to likabo nzamba tchena kati na ba frère namoni générique avant to que non la deuxième chanson to kabo nango générique namoni façon à obetela yango ça va mais est-ce que okope oyi sabiso nani vraiment abanda générique na kati mboka la so parce que to yamba aussi moka ba artiste minene na émission na salo bike yemu tabanda makamba générique yo artiste ya mwakala ya mboka na biso est-ce que ko betela so moli solo moke nana banda makambo générique la musique chrétienne na kati mboka na biso merci ming liboso na koloba mais na olingo tanga non kombo ya mutango nanu parce que au moins biso to abanda vérité otangi pour te expliquer bien non na côté générique na musique nzambe na côté générique na 1997 97 calculé le lot 15 ans presque 15 ans na osaki générique na besoin de récupération tant on a ça qui générique ba finga ki ba critique ki na Pepsi musique nzambe na côté générique tant on va générique ils allaient aux animateurs générique ils allaient chanter aux on va bien atala aux atala ko animateur au côté de la musique nzambe na soit qui conception parce que les américains ba créer rap eza musique ya nzambe te rap eza musique ya revendication ya ba noir américain pour na ko revendiquer ba droit na bango mais le autre na rap gospel jazz eza musique oyo ekoti na gospel toana jazz rock and roll eza musique fétiche ya ba tatu bani mais le eza na rock and roll ya gospel jazz ya gospel ni toana pasteur na biso oyo américain oyo simbi oyo akangi mokili mikolo tai tibet oyo tokosana featuring un grand pasteur azotonisa bastade partout dans le monde sikoyo na koti générique bato bakritikaki nde bafrère nyonso tout parce que musique en nzambe yaki na époque moko ezalaki slow ya bafrère mete bapapa momba bacouple buloba batalatina ezalaki musique ya bibembe vox de ya ye a changé ce qu'on côté si chant ozoka vox de azwe maneti wenge attaque chant penza ke bazoka bola ba voix mais bazaki na atala côté bazaki ka ba côté si chant ba changer louange même ba vox de ba critiquer ka bango ngas qu'on a vu animateur atala ku na côté si na musique nzambe na 1997 soki na buki lokuta ngana kopesa o clip na 1997 oche obengi ba artiste nyonso chrétien o ba beta ba générique o ya beta ki na avant 1997 c'est que hier abandaki liboso na ngata msusu ngana yebaki te wana ngana olobate en tout cas frère yo muto bandaki je respecte yo muto bandaki mais soki mutazata avant 1997 c'est que ngai mutu na kotisi générique na musique nzambe yango moni ba frère nyonso ya Congo ngana ozaki bango nyonso balandi
misusu mpe basombelango mituka misusu mpe basombelango bandako mpo na ngaka nalobi gloire à Dieu. C'est moi l'initiateur ya générique na musique en Zambie ya Congo. Nakozala fier lelo koloba nakotanga lokola grand frère nanga on a respecté min frère Patrice o ba bengi ngoyi musoko ya zaki mutazako beta bangebe a beta ba mokolo na suka o to belaki mais lelo frère Patrice alandi initiative nanga akotisi atala kusebene okipenda ke mama este beta mulolo neti ngana turo na bwaka mama bibi shinoka mère santa beta mulolo frère Patrice alaki mutangebe mais naza fier eloko frère Patrice a sali a soutenir œuvre nanga en tant que grand frère auto-respectaka à soutenir œuvre nanga ya générique que frère Michel Kotsaki générique tika pe biso ba frère Patrice to landa lelo lokolo ya générique eza kauka qu'est-ce clair frère Patrice a robeta mokolo na suka mokolo na mawa koyoka bakombo mais lelo ki penda que frère Patrice a kotisi kauka pour moi je suis fier en tout cas frère Patrice à passer place aux anapesio penda mais je reste Mazina il faut que la image oyo to yambaki alobi ki yemutu abanda ba générique na mboka na biso frère Paul Balenza alobi yemutu ayana yango lelo le sous de lobby yo sur lobby ke yemutu ayana yango lukela ba image wana frère on peut ça date oyo ya lobby wana to la excellent na télévision parce que to oyo ba soutenir nani abanda na yamba Paul Balenza loba même chose frère Patrice ndenge moko lelo yo ndenge moko donc je reste Mazina lukela omoni sokotali frère Paul Balenza en tout cas wana baza ba icône yepe na bosanaki aze pour momba ya beti générique il y a la biloko na beta na bakunda sisters il faut bien ça journaliste était aux paparazzi yebi na okuka lokuta te Paul Balenza aza grand frère na respecta mingi mais a beta générique te biso to yebi na yoki na banze mona ba bakunda sister bangona ba sera ba mumba ba papa Charles Mumba frère Patrice ya kokota générique na nini to yebi na ngebe tu es bien na mokolo na suka tango longela mokolo na suka ayo beta ba tribunal siko akota ki générique quand ponga na beti na 97 frère Patrice ayo beta sebe na makasi na nzemba boka mameste beta mulolo mais ndeko na moni okose frère Patrice makampo frère Patrice abuka lokuta te na limite ndenge na yebeli frère Patrice ndenge na yebeli yobuka lokuta te bato ya yobuka lokuta te comment frère Patrice oke kose na frère Patrice makampo ke alo ba kemta kose générique te que tu es bien frère Patrice na bangebe tu es bien na bamoko obi kenze ma frère Patrice na lelango mokolo na suka mokolo na mawa koyoka bakombo epai na Yesu siko na suka zoba maman Safia kotunanga frère Patrice continue voilà et il y a comment maintenant musique chrétienne à niveau il y a poto tout à niveau il y a les calços sur les Libanais vraiment en Mboka comment ça évolue là-bas est-ce que ça va est-ce que on se sentit vraiment à l'aise dans le salle le besoin au salle bon le problème est que musique est en baisse musique ya Congo ezala ya Nzambe ezala ya mondaine ezala baisse surtout bi baisse et le repesi baisse non liboso ba problème politique ba combattant et ça li que musique ezwa moins baisse mais côté na ngai deuxièmement musique comme ici musique à CD za sous-souté musique comme ici téléchargement il faut te kana iTunes il faut te kana Amazon ce qu'on peut sortir une ngolu ya ko kana ba chaîne ko ba Trace Gospel ba DTV ba GMTV ba Nollywood TV fungol biso pe na monde international pour to pousse et vente la sonnette nga si téléchargement lelo na zone en jeune à plus de 6000 il y a téléchargement sur iTunes et Amazon grâce à la chaîne internationale. Parce que le problème est que au Congo, il y a un jour, nous avons un candidat, nous avons un président MCC, pour nous avons une compagnie téléphonique. Il y a un oyo, des artistes, tout est téléchargement. Parce que dans la culture, il y a un visa carte, un crédit carte pour qu'on a la musique de téléchargement. Il faut te recourir dans une sonnerie d'attente. Sonnerie d'attente, c'est le sous. Donc, la musique de téléchargement par compagnie téléphonique, où ils allaient à négocier, artiste a mis si vous voulez, à quel côté Kakuna, à zotin de la bateau, basoma na $1. Donc, au télécharger à partir de la compagnie téléphonique, et que ça la penza musique, la chose à la mondaine, et à la profane.
profane ezala biso chrétien musique na biso ezonga na niveau oyo ezalaki. Voilà, Joris Mazina, c'est l'artiste qui parle et c'est le frère Michaud. Donc Michaud Noka, il faut préciser pour Michaud Noka, oui. Le frère Michaud Noka, ou Azamoka, artiste musicien chrétien, ou évoluera mini libanais en Moka, mais il y a qui toujours que ça là aussi Moussala Awa Nakati Mboka la biso, n'a tiqué vraiment à l'oba. Frère Michaud, avant tout l'émission, on le voit qui moi le mot ya pas si pour la biso, surtout les journalistes chrétiens. Et qu'est-ce que tu peux dire d'abord par rapport à l'accueil auto yambio et d'ambala liboso, bambonayo, na week-end rouge, na bande réunion sur Marolo Nelson Pokolio. Merci, en tout cas très gentil, en tout cas pour la bino, en tout cas je suis vraiment ému de joie et c'est mon makasi parce que pour moi la vérité, bah journaliste chrétien va fouiller la portité. Et ça, en tout cas en général, ils ont des fonds moko pour les musiciens chrétiens. Bon, pour chaque artiste au bazar, comme ça va comboter. Bino il faut ressources parce que l'artiste est belozo monde chrétien va s'être combat si basili. Tout ça a besoin de relève les gens pété. Nga pe na sa génération la bango. Mais relève les apano bazo ya sika. Omoni to lukato bimisa artiste. Omoni ba frère belozo monde ba osala ko. Oh tout est bien Congo baza sur inspiré. Ba côté esprit toi ya esprit en bon. Siko bino il faut bo ressourcer tant frère mo bazo bima. Ataza na simanda. Bino ne bo booster. Botombo la frère wana bolandaka te o ayebana non po musique ke liboso eza na belema ba talent omoni papa Charles Mumba abimisi lelo ba talent ba lor mbongo ba mari misambo ba to belé to kotanga ba kombote ba to nyoso to ba se belé surtout bana basi abimisi bango ebele c'est que papa Charles Mumba zaki source siko source wani faza siko bino to se suna mutoko la papa Charles Mumba yate wazo kumsa artiste mais bino ba journaliste bopona raté attache au moni musicien on ça mapé bino ne bituna na bino ndeko laksa ke bo laksa mapé neti bino boye botuninga so na za mapé public ndeko juge bien na za mapé ou bien na za animé et là on a 5 artistes ba journalistes chrétiens bo font l'espace bo pona raté bo tala ka komboté et pas nzambe tamso bo tala kombo nzambe kutu ayebi ete mais oya za na komboté tamso nzambe ayebi ngala lobi na ngate po ngape na za na ndenge na ngala za ko évoluer ndenge na otolo bataka ka lelo nzambe saki nga ngolu na le kana ba chaîne so na ko loba lisusu ake na za premier artiste musicien chrétien congolais oyo asali fierté pour Congo na monde entier ko le kana ba chaîne ko la trace gospel. Voilà, tout ce qui est la hypocrisie morobo et que bamona ke toza ba santu. Nzamba lola pambola bino, bon anniversaire na mwana yanga na bosani mwa kombo, mais bon anniversaire na ya miyebi et na souhaiter bino ba bon week-end na bino et bonne soirée na bande nyonso bolandi biso. Au revoir. congodialogue.com congodialogue.com